Bonjour les amis. Un très bon dimanche chez vous. Aujourd'hui c'est un dimanche. Batu bakendaka bazwaka mwa repo, batu bakendaka na bisike belé. Ba mususu bakendaka na ba kosala ba sport ndenge na ndenge, ba mususu bakendaka na ba bisike belé. Mais ba mususu pe basalaka. Le dimanche. En tout cas, tout sur la moi mouké, tikana na connecté baninga po bayeba ketozali. Comment est-ce qu'on appelle ça? Oui. Bonjour, mon ami Namon Kamba René. En tout cas, multiplier dans nos vidéos yopo to solo la makambo ya mboka. To solo la makambo ya mboka. Mboko ya Congo ya biso tout. Ya mutunyo, eza a montute, eza a famille songolo pakalate, mais de toute façon, eza a biso nyonso. Donc, on a le droit, ya ko, ceux qui va pèser chance que au kamba, bah tout le monde va confondre, va mona que comme ya bango moko. Alors, yango à tout moment, on revient pour un peu sensibiliser les gens. Pour na koyebisa bango ke mboka wana eza biso nyonso. On veut to mekana ko partager cette émission pour faire souvenir de qu'on a biso Félix Sayeba très bien que tout yaza mutute na bilobele na ye wana abosana te ke akanelaki Kagame liwa. Na landi interview moko ya Kagame il n'y a pas longtemps, lobi ke Félix akanelaki ngai liwa, akoboma ngai, ou bien akolongola ngai na. Donc, mutuana abosanité. Ce qui Félix alobaki ango na molangwa, ya mbongo ya komi nango, ya pouvoir ya komi nango, mais les touti, ba touti ba pikaka exactement quand il y a le moment. Omoni Félix bapesi pouvoir. En tout cas, j'ai vraiment pitié yande qu'on a biso Félix. Nazana mawa parce que nazo mona lobby na ye. Félix bapesi pouvoir et pas ya Joseph Kabila. Ndenge bayokanaki ndenge basali makambo na bango nyonso. Ba vidéo pe ezali o Félix alobi que non mon cher ami, on va diriger le pays ensemble. Ba mikande ezali o bakomaki non ko poursuivre Kabila te na famille na ye. Ndenge bayokanaki nyonso est écrit sur le bout de papier. Tout est écrit. Mais les longa na ye pona koyebisa ndeko na ngai kokana oya kanelaki Kagame abosani yangote. Bonjour mon petit. Ah, ça c'est un leader.
leader européen, Peter Kachama. Yene leader ya Europe mobimba. Petit nangawana yemuto asimba masolo donc yemuto asimba masolo na kati ya Europe mobimba wana. Donc leader quoi. Ba bi de confiance oyo Félix a sali na bato. Pona ya kanisi ke yaza Rambo. Pona ya mikani a monitré que non, il est très malin. A signé lobby à Longoli. A signé lobby à Longoli. Mais c'est un grand danger pour lui. Un grand danger. Ndeko nanga wana, il faut ayeba très bien que ko gangel, ko kanela oya kanela ki Kagame abosani te. Kagame abosani eloko ata moko te. Kagame jusqu'aujourd'hui, Kagame aza komi préparé. Et que ce qui Félix a réagir avant te, Kagame moutako réagir. Na minute oyo bipai nyonso Kagame aza koleka. Kagame azo mi défendre que non, ngai yangana te, bino moko bolanda ndenga azo kanela ngai. Bino moko boyoki ndenga azo kanela ngai. Akolongola ngai na kibokonzi. Akoboma ngai. Wana sikoya wande eloko oyo esika Kagame avandeli yangwana. Félix Tango alingazo au pouvoir. Félix, il faut oyeba bien que Kobo Sanate que oye bien batuti baza batute o gangaki o kanelaki Kagame ke okoboma ye. Olobaki na Kagame ke okolongola ye na pouvoir. Koyeba te ke Kagame abosani. Kagame abosani te. Kagame abosani te. Pona Kagame ayebi très bien que Ami Bongisa po yo ko attaquer ye avant. Donc, Kagame ye pe ça déjà a commis Bongisa butumoi. To ebite ni mokolina ko frappaka yo. Koyeba te ke Kagame abosani. Soki yo bosani, mais Kagame abosani te. Félix avance au pouvoir. Batuna qui est balobi ke soki lelo ozi pouvoir eloko nini ya liboso ko sala lobi ke na okanga maloko nyonso. Na kokanga maloko nyonso ya mike ya okanga maloko nyonso. Mais lelo yo maloko Félix aiko fongola maloko elekina oyo tango Kabila azalaki. En tout cas, ces garçons-là oyebi ke soki Kabila azalaka lokola Félix. Mais les Congolais bebo bakendare bakima Congo. Mais les Congolais bebo bakima Congo. Soki Joseph azalaka lokola Félix. Ah non. Mbelelelo yo na Congo mutu musu atikala te batu nyonso bakima. Kasi talande kona biso ya lobaka ta kokanga maloko.
Tala ndenge lelo bakomi okanga bato. Tala ndenge nini lelo yo batu bapalangani, batu bakimi Congo. Baza ebele. Baza ebele. Na kopesa bino exemple mosusu. Eloko nini ngana ligake na yeba. Mabe nini oyo Félix azalaka na batu ya Kasai Occidental. Tango na vandi na kanisiti na lobi c'est pas possible. Depuis Félix azwa pouvoir, nana akanga muntu ambujima ya ta mokote. Depuis Félix azwa pouvoir, nano akanga muntu ya mbujima ya ta mokote. Et pourtant, bazaye ebele ba kosala ba abi moko ya kosakana te. Koyiba bambongo, kosala ba mafia, kosala makambo ebele bazo kosala. Mais jamais bakanga muntu ta mokote ya mbujima ite. Mais batu ya Kasai Occidental, depuis Félix azwa pouvoir, totanga bango nano. Mukebai muntu ya Kasai Occidental. Inane yangoyo atako sambisa te. Il faut yeba ndenge nini kozala motema makasi pona koloba tribeke Félix alobi a faire souffrir Bakasai ya Occidental. Akangi Mukebai inane. Et pourtant, Mukebai bazalaka na plateau moko na Safu. Safu aza libre. Hein? O makambo Safu alobaki, nde o Mukebai alobaki. Mais bakangi Mukebai, Safu aza libre ti lelo yo libanda. Pour boye ba très bien que Félix avec les Kasaïens. Binope ba Kasaïens ya Kasai Occidental bozaneti baloka bino bien basar bozo fongola miso te. Mukebai wana zo pola na inane sans que bayebi se biso attaque no akendeki tribunal basambise balobili kambo songolo pakala. Te Félix alobi ka vanda kuna. François Beya asali musala na Mobutu. Ayeko sala musala na Musée. Ayeko sala musala na Joseph. Asala coup d'état te. Muntu mabete. Mais tango abandi musala parce que François azalaki pe ko négocier pour ndenge nini Félix azwa pouvoir. Batu bavanda ki vraiment ko négocier ya que Félix azwa pouvoir ba François Beyiwana. Tango Félix azwi pouvoir, muntu ya liboso okanga François Bey. Parce que aza muntu ya Kasai Occidental. Soki ezalaka Denis Sassou Nguesso te, mbe lelo yo comment il s'appelle? François Bey a koufela na makala. Biselele muntu ya Kasai Occidental bakangaki epo anini. Ti lelo to ebi ti nini bakangaka biselele te. Muntu ya Kasai Occidental. Jean-Marc Kabund. Akabund. Ti lelo yo, ce qui te meko comparer ba vidéo ya Félix na tango azalaki na opposition. Ba makambo ya azalaki koloba na Kabila. Kofinga ye. Ba moyibi, ba makambo nyonso ba vidéo na soto linko tiango. Mais Kabila mbele Félix abana ko yata na Kisasa te. Mais mwana mobali wana non aza opposant sala musala na yaki opposant.
Joseph Kabila. Mais tala lelo yo soki Jean-Marc Azaka Moutambujimai mbele lelo basi batiki ya zongi pe musala komi kosala musala na ye. Mais kande za makasi pona kolobake Jean-Marie Kabunda za muntu ya Kananga. Il faut avanda na prison. Batoyo akangi ndenge wana bazali ebele bakasayen ya Kasai occidental. Mais depuis 5 ans 6e ango nano akanga ta mutu moko ya Mbujima ite. Kazadi ye wana yebe ba million. Omoni akangi akangi et puis les sous Kazadi ba okanga kayete. Mais ayibi ba million. Ba okanga kayete azawana. Lobilo boko kakeba aza député. Lobilo boko kakeba nommé quelque part. Parce qu'aza Moutambujima. Bino bato akananga ifo bofongola miso. Pouvoir oyo tozana ngoyo. Ezali ya biso bato akasai occidental te. Soki bino bovandi bolobi ke non. Félix Azan de Konabiso. Félix Azan de Konabiso te. Félix Azan de Konabiso te. Félix Alingi bato akasa occidental te. Tala gouvernement ebimi hein. Gouvernement ebimi. Gouvernement ebimi bazana 37 ministres, 37 ministres. 37 ministres ya Mbujimai. 37 bato ya Mbujimai. Kananga Kasa occidental yeko pesa ministre moi soyo vice ministre moko pamba. Mais poni bozo ganga bozo bate pouvoir za abiso. Bino bato akasai, bino bato akanana. Poni bozo ganga te pouvoir za abiso. 37 ministres ya Mbujimai. Ministre moko vice ministre moko pamba ya Kananga. Mais poni bozo bate eza pouvoir na biso. Baloka bino bien boza na miso te. Ou bien boza bazoba. Bo excusez nga terme. Bukalenga mbwetu. Bukalenga mbwetu na nini? Bangwana bino bakasayen botondi na ba prison bebo, ba musu ba kima Congo. Kasi boye bisangai. Soki totali 5 ans 6e yangoyo. Félix nana kanga ta muntu moko ya Mbujimai. Bale mbongo atilejele na Mbujimai. Bale basali ba mafia kulikili. Bako yiba mbongo ya gouvernement. Bako sala maka Félix akanga ta muntu moko epa na bangote. Mais bakasayen ya Kananga batondi na makala plein. Ba musu ba kimi. Na yoka ki mutu mususu abengi ngai alobike yo wakancha tozozela yo hawa na Congo vande ka akuna epa na yoana mokoloko koma na Congo. Mais comment voulez-vous que yo ozo kanela ngai? Est-ce que mboko ane komi ya kwa tombolo? Mboko ane se e komi siko ya bakasayen ya bato Mbujimai. Ozo kanela ngai ozo benga ngai olobike soki mokoloko koma awa fande ka akuna mokoloko koma awa yeba ke ezali wana yo. O kanela ngai mboko komi ya bakwa ntombolo. Mboko ane komi ya bato Mbujimai bango moko. Bakala mingi te. Moi je vous dis la vérité. Bakala mingi te. Boko palangana. Nazoyi bisebino ya solo. Represailles ekozala mabe. Oyebi mabe nyonso ebosali na bato. Mabe nyonso ebino bosali na bato. Boyeba très bien que bokolalaka pongite parce que biloko ezo kweya bakala mingi te. Mais bokolalaka pongite bino pe bokokima Congo.
Bino pe bokoki ma Congo. Biso pe tokozala na ngambo ko to bisa boya lisusu awa. Boya lisusu na Congo. Biso pe to bana okanela bino. Tozana bino awa. Bozali ba éternalité na pouvoir. Bozali ba éternalité. Félix soki oso obosani ke ogangelaki okanelaki Kagame. Yeba bien que Kagame a bosanité. O kanela ki o kolongolaye na pouvoir. O kanela ki e kakola la pongite na ndako na ye. O kanela ki ete okobomaye. Mais yole musoso bosani. Mais Kagame a bosanité. Il se prépare en conséquence. Ndeko na ngai soki yo salaki ba aventure na yo. Mais Kagame ya jouango au sérieux. Bon, on a interview na il y a avant-hier, je crois. Kagame a lobi ke bilinyon se bolanda ki Félix a kanelinga liwa. Félix a lobi na nga akolongola nga na kibokonzi. Bilinyon se bolanda ki ango. Kagame a pris ça au sérieux. Akoti kaka yote. Bande ko na nga il faut boye bango très bien. Zena ibisabine. Tant que Félix a na pouvoir wana. Bitumba ya este kosilaka te. Tina soda ya suka ya Rwanda. Soki kaka silisi soda ya suka ya Rwanda. Bitumba esili. Soki Kagame azaka kaka vivant. Akoti kaka Félix tranquillité. Félix faut aye bango bien. Félix faut aye bango très bien. Nenge o gangelaki, o kanelaki. Kagame. Kagame ye pas o kanela yo. Félix, il faut ye bake. Tout yazamu tout. Il faut ye bake. Kagame ye pe azo kanela yo. Lokolo yo o kanelaki o lobi kakola la pongite. O kolongola ye na pouvoir. O koboma ye. Ye pe azo ko kanela yo. Alongola on a pouvoir ou bien à Bomayo. Ça, moi, je te l'ai dit. Ce qui est au Bossani, dès qu'on a il faut se préparer. Comment voulez-vous que yo Kokuku Ozoa 37 ministres Yabaluba Yambouchimai 37 ministres Yambouchimai. Na mwenye batu akana nguna ba yose pela. Bukalenga mbwetu. Tikitwamba kaja. Bukalenga mbwetu. Tikitwamba kaja. Tuntu achana. Est-ce que bozu ata ministère moko ya poa. Bino batu akana nga. Boye bisanga. Ministère nini bino bozu. Ministère nini oyo. Oh bozu ya poa ya kolobakeno. Bukalenga mbwetu. Boye bisanga yi. Bino bato akananga. Bato apamba wana bazoko tala te bukalenga mbwetu tito ambakaje. Nino ambakaje chi? Makambo nga na yoki esalingai somo na nzoto na eka apona koyebisa Félix ke soki asa abosanaki ayeba très bien que Kagame abosani te. Félix soki yo so bosani mais Kagame abosani te. Yo kanela ki Kagame ke okobomaye okolongolo na pouvoir akola la pongite nyonso wana Kagame pona Yesu di sérieux. Ndeko nanga ko bosana te ke likoela yo koyeba te. Kagame akotika kayote Félix sola la pongi. Le muso sali que non effectivement au so tindi batu lokolo tinda ki bato ba alo batrebe que non ezala ki pona campagne ezala ki pona boye mais Kagame alobi yango avant-hier. Félix
Kagame akotika kayo te ola la pongi. Kagame azako lukayo lokola chasseur. Azoko luka nyama na zamba. Kagame azako lukayo boye lokola chasseur azoko luka mokolo kaka Kagame akozwa yo. Okoyeka kapata. Ndeko na ngai nga mutu nazoko ebisa. Kagame azako lukayo lokola chasseur akeko azo luka nyama na zamba. Chasseur ndekaka exactement ndenge ba chasseur ba luka nyama na zamba wana. Kagame azoko luka yo ndenge wana. Me mokolo akozwa kayo kake kobeta. Epe ko yeba na teke ye mutu asali yango. Comment voulez-vous que chef de l'État yamboka mosusu? Chef de l'État yamboka mosusu yozo kanela yeke okoboma ye. Chef de l'État yamboka mosusu yozo kanela yeke non okolongola ye pouvoir. Chef de l'État yamboka mosusu yozo loba na yeke akolalaka pongili na ndako na ye lisusu te. À partir ya Kinshasa yo go beta misile kwe na kati ya Uganda ya Rwanda. Akolalaka pongi na ndako na yete. Donc na minute oyo frontière ya Congo na Rwanda ba misile telema kutu ba américain ba lobiki longola ba misile abitete na kolongola nde muto akanelinga na kolala pongi te. Ba misile telema boye etali na Congo. Misusu za très bien calculé. Et koko kolongo na ndako na epa na Rwanda ekweiti na ndako na yo. Soki yo lobaki angunete ba maseki. Mais Kagame azu yango au sérieux. Kagame azako lukayo lokola po Kagame alobike soki nga na frapper ya liboso te ya koko frapper nga liboso. Est-ce qu'on a minute ezali entre Félix na Kagame nani oya ko tirer liboso? Entre Félix na Kagame nani oya ko tirer moninga liboso? Yango na Kagame azo komi préparer de façon que non Félix a ko tirer nga liboso te. Soki oso bosa ninga nazo ibisa yo. Kagame asa mi préparer. Mais si quoi azako lukayo lokola ba chasseur alukaka comment est-ce qu'on appelle ça? Alukaka chasseur alukaka nyama na zamba. Kamwa erreur muke okosala Félix okoyoka kapata. Kamwa erreur yo okosalaka. Parce que Kagame a rassemblé ba conditions nyonso possible. Comment t'avoir? Ba condition nyonso pona kozwa yo. Ndenge yo pe oso mi bongo so lobeke Kagame akolala kana pongi na ndako na yete. Kagame ifo alongo na pouvoir. Kagame ifo asala boy na boy. Ndenge nyonso kaneli yon. Ye pa sa kaneli yo. Ndeko nanga ko bosa na te. Kagame aza chef de l'État. Ya pays mususu biloko nyonso yo kanela kiye ezate ba masekite neti o ba masekite Kagame azu yango masekite Kagame azako lukayo lokola chasseur alukaka nyama na zamba kamwa erreur ya muke mukolo kozwaka yo kake kobeta po yo muto bandaki makambo wangu yo muto lobaki te Kagame akolalaka pongi na ndako na yete Kagame ifo alonga na pouvoir Kagame boy na boye o gangeli ye pa mi préparer parce que aza chef de l'État mboka mosusu yo kanisa ya linga etika yo te natanga nande kuna nga komelinga iloko moko nalo bana likamboyo dekola ga Rene akomelinga baninga na ngayo moni
Et makamusu se faut toyoka kasoni. Omoni na mboka wana situation et tribunal ya Christian Malanga. Avant tribunal et banda balinga qui déjà baye ba très bien que non. Le ko peut to mona kao. Ba yebite tozana batu muso ba américain balobaka ka anglais. Basi ba kei ba recruter batoyo balobaka anglais ya kitoko. Pona Congo bazali. Basi ba recruter bato ango balobi ke no batoyo bango lokolo tozana ba américain balobaka lingala te balobaka français te bako samba na anglais. Et alors toza sikoyo na ba professionnel tozana batoyo bako ko expliquer sikoyo anglais na français pour tribunal et comprendre. Mais tu comme on a biloko ba aventurier vraiment en tout cas. Ba tribunal c'est comme na kati salle ndeba komi ko lukake nana yebi ko lo anglais awo. Nana yebi ko lo anglais awo. Aïe 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 aïe. Ba tongo ba yeko bi maketo yebi anglais. Ndenge tobanda ko lobake tobanda ko ganga pamba to lobike soki tozui pouvoir. Ah non, tokola kisabatu ke oui. Congo wana eza bisuko tokolamba Congo. Lelo ça fait le contraire, to komi ko kima. Lelo to komi ko bombana. Lelo to komi moyen to lobezate. Félix Azangi ndengeni yako diriger mboka. Lelo est trouble. Kagame, comment il s'appelle? Lelo est chef de l'État. Mon toaza ko sala ba fonctionner taza chef de l'État. Eza Kamere. Ba makambo Kamere aza ko sala ezali exactement le chef de l'État. Kamere muta komi ko za ba décision. Kamere muta komi ko orienter ba makambo. Kamere muta komi Kamere abimis ko chef de l'État. Ah Félix yo. Kamere sikoyo muntu azoko zo ba décision. Kamere sikoyo muntu azako abimi chef de l'État. Soki botali makambo Kamere azo sala. Mais azoko zo ba décision lokola yende chef de l'État, azoko orienter ba makambo lokola chef de l'État. Félix azawapi. Félix a juste. Donc tout d'abord Sénat est tomboki ba député ba tomboki ba gouverneur depuis ba votaki bango ba bandi misalate ba ministre ba bandi misalate ba oh là 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 là. Ce n'est pas possible ces garçons ici. Ce n'est pas possible. S'il vous plaît. Félix mboka yango wana ozangi ndenge ya ko diriger mboka. Ba député ba tombokeli yo, ba sénateur ba tombokeli yo, ba ministre ba tombokeli yo, ba généraux omoni ba généraux nyonso ba kei bitumba kuna ba faina ba hôtel ba faina ba villa bazoko tinda ba makama oyoboka na soir moto aye alobike boni kuna. Oh mon général to sali boy OK ça va courage. Bango ba koma kuna te na bitumbango. Ba généraux ba officier bazoko koma kuna te.
Bazotuna ke boni kuna. Oh non, boy na boy, mon général. Boy na boy, ok, ça va, courage. Félix, oye kozanga ne, ozangi ne ya kudirige mboka. Ozangi yango, okoko yebate, oyebite, maintenant, tu es perdu. Oyebite esika ko bandela, oyebite esika ko sukela, oyebite makamongoni ozo kende, oyebite ba ordonnance o signé, ba ko boye yango, ba ordonnance o mususu onon di photo bandela. Comment voulez-vous que, au sali 6 mois? Ah, Félix, au sali 6 mois. Ba yelu liste yaba ministre, au boy, au sali boy, au sali pas 6 mois. 6 mois, okoye bateke, région Songolo Pakala, bazala ministre te. Après ordonnance, et sili, nde yoko vando le bien, province moko ezangi. Ah, mais vous allez qui wapi? 6 mois, yako sala gouvernement. Gouvernement yoko bima, oyoko le batini yoko, oh non, to zangi, province moko ezangi. Ah là là là. Ce n'est pas possible. Voilà. Nabanza na yaika puna ko yebisa ndeko nangale musasa bosani. Ndenga gangelaki akanelaki Kagame abosani te. Kagame azako lukaye. Kagame abosani te. Pona landangu ya 2-3 jours. Na interview moko Kagame asali. Kagame abosani te. Yepe azako luka Félix. Kaka ndenge Félix alobaki te azo luka ye wana. Yepe Kagame azo luka ye. Comme ça, abosana te ke non. Kagame, le kola ya alobaki te. Kagame akola la pongite. Ah voilà. Mais si Kagame yepe azo komi bongisake. Azako luka ye ke Félix sepe ala la pongite. Voilà. Merci mes chers amis. À la prochaine.